boyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success. Otenabino, Baslandinho, Sabosolo. Na politique officielle, Tobandi Misa ya Tongo Alelo, Esengo, Koebete, Boza Ebele. Bozali Kolanda, Bosolo na politique ya Tongo Alelo, Kimia na Mabota na Bino, Tozoli Kiete. Tokoleksa Bangonga Malamo, Bomo Misano. Lelo Tozali vendredi le 7. Le vendredi, le 7, ezali souka ya semaine pour na biso pambate bosolo la politique et kaka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi nangonga ya 11h et puis na 19h comme d'habitude plusieurs rediffusions bozoyango à travers la République bozoyango pe notamment à Kinshasa awa yemoko Steve Arotia ngona pourquoi na 19h bozongo na Ntingi télévision bozoyango la kina tupe na ba télévision et ya bongo na bongo tobo sanité bato na Congo central à travers la télévision Sarah TV radio télé Zola radio télé Boma na pesibino mbote bandeko bazana radio Mont Bleu na pesibino mbote bino na kobosa na bino te bunya mobimba Ituri bozana Djougou bino boza batuna ngai naza koyape ceux qui tosili si Lubumbashi pambate Lubumbashi za prévu semaine prochaine ceux qui nzamba télévision yeso zongi ta pesibiso makasi je serai Lubumbashi avec mon équipe et puis tokozala na makoki ya kozonga wa peut-être pour na kotala nyonso ndenge tokoya pe na bunya tokotambola bisika na bisika pourquoi pas pe kokende kotala bande kwa poto bao bazozela biso mikolo ebele nano bamoni sango te sengeli bamona sango nazokana kokoma na poto wana kosola mingi na bande ko ya ndenge na ndenge kosala bemission na bango kaka na souci ya koéclairer kotinda makanisi ya moko na moko mboka ekenda liboso. Alors bande ko ya télévision Amani na pesi bino pe mbote ba radio télé Lisano na pesi bino mbote bande ko ya Chwapa bokomi kozwa pe émission même na radio na pesi bino mbote. Très bien, Lelo, marche Ezali au moment où je parle. Je ne vois pas des logos. Qu'est-ce qui se passe? Alors, marche Ezali Mounene, Ezali Kosala Maléona Tongo. Certes, marche qui a été refusée. Vous voyez que tout ça, dans le régime, il y a information, tout ça, dans le régime, il y a autorisation. Mais malheureusement, cette marche n'a pas été, quand je dis prise en compte, pour ne pas dire autorisée par l'autorité de la ville, pour une marche avec instruction parce que la Covid-19, mesures barrières, et donc on va réfléchir, dire un petit mot autour de ça, mais bato INC baza ebele baza nanzela bogomona bango tout au long de cette émission TVza Radio te ndengelekeli. Troisième mandat pour Ouattara, Alassane Ouattara. Troisième mandat, Bogotala yango, ndenge makambo yango, ezako salama, Bogotala pe tolobela makambo dossier ya exonération yango, makambo ya réforme ya seni, makambo ya deux juges, tolobela makambo ya gestion après Covid-19. Alors toujours oyambandeko 7 kikuni mbote na yo. Mbote papa sango. Tokutanite uta tozara no les 30 hein. Le 30 juin zala ki jour asuka tokutanaki. Oui, to sali émission quand même moi mikoleleki belé, j'espère que santé za malamu. Santé malamu bien que nazana moi misala mingi mikolo yo na bisabi na bandi bilanga naza mingi kota maluku mais bon tant yo bengisi na obina kita tala kaka yo bosolo na politique bato ba yo kanga pe il y a quand même 2 mois na lobina ya lelo tout échanger sur actualité mboka. Merci pour le sacrifice distance César Moulayo komi quand même awa mais na quand même total na yo eza publicité to annonce il y a sensibilisation oyo bandeko ya IGF batie sur point eza moko ya ba sujet to solo la pe na kati awa na pamboli ba artiste nyonso pe na lingi bango mingi vraiment na féliciter bango pour na sens et engagement na bango na lutte contre la corruption parce que na éviter pourquoi il faut que sa publicité à mondelo ceux qui makambo buzoba otala même l'état bimsaka mbongo ebele pour na propager ceux qui ba bazo binao
et publicité moi abuzo bon mona bato ba mbongo ebele po ezala propager ezala suivi ezala aimer na bato ebele mais bato basali loko moya malamu au lieu gouvernement bimisa mbongo au lieu ministère bimisa mbongo au lieu instruction trésor public ba décaisser moi mbongo pona message wana kota na bato ba interroger message wana ba comprendre bien fondé na et là, on a souffert, et là, réseaux sociaux, on a place qui est la télévision. On a eu la politique, on a sans prix, sans argent. On a fait un bon azali, mais pour na bolingo ya mboka, on a pesa yango bolanda yango pour bien comprendre. Oyo message d'artiste balingi message. Je vous invite, on a eu un téléspectateur. Tolanda yango, ils ont message à ça, ils sont zagi nakati, bodo azali nakati, bo mon avis de loi zagi nakati. C'est quand même du bien. Bolanda yango tozonga pour que tout démarrer ce que sur la politique. Le premier point, on va prendre marche à UNC Botala Binomongo. Il me semble que même Soraya Mpiana, les repas à la terrain, libérer papa a besoin de nous voir. Il doit rentrer à la maison pour que tout coûte. Ça, c'est un message, on a eu qui n'a pas tout. Total en image, et puis on revient pour la continuité. À tout à l'heure. André du financier, je vais démarquer. On a besoin de service? Non. Oh, il y a beau marché. Quand c'est la constitution, donc il y a un petit livre. Mais DG, on va voir des analyses. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon bon état. DG. Merci, papa. Ma copine, conseiller dans mon bureau. Excellence. Au moins, il y a un peu de temps. Oui, Excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na ngapo. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et comme boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakabu. Bongo l'état. Eh papa lekani mutuka yango yo. Oh. Mama, na mutuka gouvernement. Mama tinda zanga bat na gouvernement. Naza tata moi c'est excellence. Tata moi c'est excellence. Moto Rizali. Mon inspecteur, nous avons préparé des gens qui ont na IGF. Comme ça, vous êtes dans un mathématique. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Divers. Et l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspecteur. Na sepel na artiste pona eloko basali bodo azalaki na kati namoni sai namoni pe Kalunga namoni Esobe namoni pe vie de loin vraiment bravo aux artistes mais il faudra ba panza eloko ekota na mitu ya bato parce que ça message à conscientisation lecture na yo d'abord pona musala ba artiste avant to kota na sujet en proprement dit déjà le bel mot important tant on aborder ce genre le but que l'équipe ba chaîne belete ezali tout simplement parce que la chaîne est belle to yebe za ba politicien. Dans ce qui message à boyeko ineti libanga na molili au monité que ba rolagisa yango te. Pour la chaîne eza déjà ya bango. Wana comme c'est ko rôle ya CESAC ya on a lobela ka CESAC na 2018 tant on a présenté ka candidature na ngai na projet de société na ngazaka deuxième phrase que il faut to sa pouvoir mingi na CESAC pour yende à réguler le secteur wana média. Pour média ezali to bengaka toujours quatrième pouvoir. Pouvoir on faut réhabiliter en pour mboke kende liboso. Donc la chaîne est privée oui, mais c'est ça qu'il faut azala na moyen wana force wana ya régulation. Il faut pas chaba moyen na maboko na ye pour réguler ata la eloko nini et ko kota biloko ne ko kota te na système ya média pour quand même information est important. Ba tebele ba talaka ba télévision na ba réseaux sociaux ekoti lelo mais c'est ça ko jouer rôle wana. Par rapport à publicité, eza bien, eza dénonciation. Moi, je suis d'avis que dans le moment où il faut dépasser un peu l'étape de la dénonciation, il faut que développer un mécanisme où il que au lieu de comme il faut qu'on empêche le bunga. Parce que quand on procédure, on a peut perdre.
Tout le monde a procès awa, comment est-ce que bazo foot abatu pour procès que de liboso ko foot aba juge, tout ça on peut éviter ça. Donc on peut éviter on so qui doit investir dans prévention. Prévention est important. Prévention a mouné les ali ko numériser système lelo. Pour na bande temps on a introduction lo ba qui non, ba entreprise de belé exonéré. Faut to bande la wana. Ceux qui doit numériser système. Tu as combien d'entreprises tu as nango? Ba entreprise nini eza na catégorie nini? Eza accessible à tous et que entreprise nini asala musala ni na ko futa mbongo ni na ko futa la ngo wapi nyonso wana e ko permettre que l'état na biso akoma ko gagner to investir na ba mesures barrières ndeka to sa mesures barrières pour la covid pour la finance publique na biso faut investir na ba mesures barrières wana ezali très important to continuer de ko dénoncer mbongo c'est bungi boye ko dénoncer et si yiba mi boye ko dénoncer ça ne sert à rien. Tu as besoin d'un mbongo à l'État, mais il faut investir si on est la prévention. Très bien, merci beaucoup. Alors, par la même occasion, dossier exonération. IGF, vous voyez que la permutation est salama, bandeko bakoti sika, bandi quand même mon musala. Bayeko la communication, moko 1326 entreprises ezali exonérées, c'est-à-dire bango ba futara taxe était na maetali misolo ezali 5 milliards de dollars ou toza ko perdre de temps à autre. Je me rappelle avec l'enquête OYOP de Kolozolo Bambia Salaka, na rapport il a parlé de 15 milliards au échappara. Donc, dès l'entrée comme ça, s'il faudra calculer à peu près 20 milliards de dollars, Oyo ya biso, ezate munde la pesi biso ya biso moko me, ezana bato ba na ngona poche ba leki gouvernement na mbongo frauduleusement, baza ko sala yango. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Il faudra ko traquer bato yo. Bazali cité na kati ya rapport le roi la luzolo bambito ba rapport ya bongo na bongo parce que en croire banquette ya bato yo selon bango baza ko mona que la plupart ya ba sociétés za na kati on cite, il y en a d'autres mais bazo cité pe famille Kabila baza pe na kati. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade ici? Est-ce qu'il faudra arrêter ba forceur ou il faudra peut-être qu'orienter ndengo lobby par prévention, c'est-à-dire o eleki mais cette fois-ci to bandi quelque part ba orienter ba entrer société nous soit bando foot en bon on a bando kota ou bien il faut revenir dans la case à passer total à combien l'état a perdre na bambongo wana ba foot a poto ke ndaliboso. Oui, merci pour la motuna et na uti ko bango mukie siko na meka ko fungola ngo soki cantine na yo so eza ya kotoboka elora liboso okosala tango zali kotoka ma eza ko kangana no so wana ko kangana no cantine wana pour batno so ba comprendre. Donc moi je suis d'avis il faut to banda nanu na ko développer ba mesure o ko sala ke mbongo ane bunga nanu lisusuté ya ko arrêter hémorragie ko arrêter nanu hémorragie même ba médecin au PC exemple à malamu so muta perdre makila ba banano ko arrêter hémorragie avant ba envisager ko sala opération autre chose et c'est important. Donc il faut to banda nanu wana total nanu to recommande à niveau nini ba 5 milliards wana to lobaki so que to soit mesure à prévention est-ce qu'en une année to récupérer combien? Est-ce que 3 milliards et côté, 4 milliards et côté, 5 milliards et côté? Est-ce que tu es au-delà? Il faut te montrer à nos babiloko wana. Apprendre de traquer Batouana Moussoussou. Parce que moi je suis d'avis que Batouana non so baïba baleka. Il faut pas qu'on lande la bango. Mais le plus important c'est que banda na hémorragie. Pour par rapport à Boisa choqué. Par rapport à Congo, ils n'auront jamais balobioté $1000, $2000 et bungé. C'est toujours en termes de milliards, de centaines de millions. Ils allaient belé, ils allaient repérer tout traumatisme belé. Comment nous devons faire pour tous mbongo wana auto zo kana ba rapport et kota na kati ya budget comme mbongo siko ya biso? D'abord, biso ba citoyen photo comme non exigeant. On peut ce exemple mora mukie. Lobi na zaye na voiture te bakangi chauffeur na ngai. Ah on a Forescom. Bakangi ba mimeti na bureau. Ba komeli amende ya soki 110 000 francs. Bazaki na deux options. Soit ba fouti sur place, soit ba ko fouta na banque. Bon, le roi Bazaki pressé, il va foutre sur place. Il va saigner quittance pendant 2 heures. Il va mettre quittance. Il va menacer, il va battre. Il va infraction au sous. Vous comprenez? Pour le système à caméra, et l'autre, il va prouver que il Bazaki a raison, il a tort, il a quitté. Tu as dit que bon, on va foutre qui lobby et continue à poche à moto. Et qu'il y a un l'état. Tu as dit que pour quittance, il a quitté. Nous avons besoin de quittance pour na la kista que voilà, les lois bakangaki biso, ba ça une infraction boyé, yango yo na posté yango. Attends à Twitter, de la message Rosala. Mais ça l'a quitté. Ça veut dire que quand on a poche à bateau, bah abus à bongo ezali ebele. Ceux qui biso ba citoyen to commis exigeant à un certain point, bateau na ba Rosala devant un fait accompli. Il y a 2 ans, na exigera quittance à bongo, mais pour na foutango, j'ai perdu 4 heures du temps. Babi ni singaï. Babi moutou fout en bongo awa, moutou approuva, moi azak que t'as parlé du peuple, moutou signé en azab pour décourager yo.
Donc ça le système moko boye bango moko bazawana pour ba décourager yo que on foute pas na bango au lieu que no foute dans la caisse à l'état. Donc le plus important ezali lelo ba citoyen bango comme nous exigeant par rapport à makamususu ko dénoncer certaines choses. Et puis l'état il faut développer un mécanisme on a numérisation et administration est important. Ba mekakango lelo soki na casier judiciaire au monde ba ordinateur ba ça il a raté. Signature mo réseau coûter 5 000 10 000 francs. Banan ba pour ma ordinateur wana. Et ça rabat wa sala wana administration publique. Même chose au tambol na baru ya Kinshasa lelo ba robot ekufaka pona nini. Bana ba bumarango. Et ça ba roulage. Et ça pour bango ba lingi automatisation te ba lingi numérisation système te pour profiter na bango. Mais l'état fa comme strict côté wana. Na rigueur wana nde rosala que to comme ko récupérer. Surtout comme ko récupérer parce que pour la traquer pour la sala maramunyo ça doit pas besoin bon. Il y a il faut investir dans la prévention. Prévention coûtera toujours moins cher que réaction. Réaction coûtera toujours cher et puis ça profite toujours à certaines personnes. Pour même mutu routine d'awana qui ne traquer, yépé akoyi ko lia d'une certaine manière et pas couvrir dossier. Il y a il faut te prévenir nan. Très bien. So ok lelo na ba wenze, rotala na ba wenze belé na Gambela, na Zandu, ok na Bayaka, ok na wenze ya Liberté. To ba wenze ya bongo na ba Ferbois, banze ba wenze Kingasani, ba wenze Indu. Okokuta même na ba wenze Delvo to ya Bandalungu to na wenze Kitambo. Ndenge nini ticket o batekelaka bato na tongo wana ndenge ndeko alobi kamwa numérisation mbongo ekokotaka ndenge nini ticket o bazotekela bato ti dimanche policier azoteka ticket aza en tenue policier azoteka tenue dimanche. Vous allez même observer quelque part il y a des individus baza wana ote bango baza bato administrateur bango nde bazoya koteka tenue bazoya koteka ticket ateka ticket na 200 ticket na 300. Moutouana mbongo azozo azana montant moko forfaitaire X oya kotsanga na kati ya administration ya l'état mais nyonso eza surplus eza mbongo bato bakabola so ok na ba parking eza na ba neto lobelaka seko lelo sur base d'un petit papier bout ya papier ya mokende bato bazo futa mbongo mais mbongo wana ezokota te na poche ya l'état donc numérisation et ko permettre biso à ce que toko ko comptabiliser mbongo nyonso ekota na esika moko l'état azwa misolo ebele mais tango mbongo ezokota bato bazo négocier na l'état makambo basalisa eza solo yo okuta quelque part ozofuta eloko même agent l'état azo biso normalement ezoko eza 3000 mais to tiango 300000 na 300000 wana yosko kozwa 100000 biso to kozwa 200000 bayokani ba qu'est-ce qu'on a forme pona kokosa l'état numérisation. Donc, si tu numérises le système, au-delà du discours, bon, il faut échapper biso. Mais il y a des sociétés, j'ai parlé d'égal. Selon une enquête, par rapport à des données, autres qui sur terrain, il y a certains Congolais qui estimaient, et là, le égal, je prends ça, na kati ya ba société belé, na tangika lokola égal, na ba information ba to pesa biso sur place, selon bango, égal les ali société moko ya mbisi. Entreprise wana bakamataka bambisi na étranger bazoya nango mais bandeli tango bango bayaka na likanisi que basololi na gouvernement to banda opêcher mbisi lelo ya mai ya océan awa mbisi wana bandolesa bana mboka batika la kosala pêche te selon ba information zaki sur terrain pour na batwana il me semble que bakendaka na libanda basomi mbisi na bango na Namibie ba enango awa. Et ça qui démontré noir sur blanc par le commun ba oyo ba pesa biso interview ndenge bazo expliquer tango yo ki angozo ka kobanga ndenge nini société wana azo bénéficier d'une exonération mais alors que yé a pechaka a pas na biso te na boso balwe et yebani boye bato wana ça dit so totika na logique que ça ya solo supposons que ça ya solo ça dit tanyon so bango ba exploiter une exonération ba zumbongo belé na l'état. Qu'est-ce que l'état doit faire exactement à ce stade ici pour récupérer ba mbongo na bata onyo so bango ba exister ba péché mais ba zumbongo l'état zo mbongo wana te l'état limbi sarate mémoire à l'état ezalaka moulayi mais l'état peut-être to lobaka ezalaka toujours incarné na batu moko boye bato bazali ko représenter état ou bazali ko sala musala wana ya l'état déjà tu as un problème moko munene bato bakitaka na terrain pour na ko sala musala wana bango moko bazalaka sous-payé parfois même impayé le temps que na entreprise a munene et kay ko sala moi contrôle moko boye wa monique ba faille ezali ebele ba découvrir na ba faille a monique ba faille ezali ebele ya ko préférer ba lié ça y est moi muki wana l'état ko pesa était que à contrôler comme il faut mutuana. Il y a un musala ko sala ezebele na loba ngo toujours soto lingi to évoluer
il faut résoudre les problèmes ou résoudre les problèmes sous automatiquement. Il faut commencer avec le problème de base. Tu as aussi sauter au même moment. Problème de base, les alinini. Tu as dit, ok, tu numériser le système. Ce qui tu numériser le système, et va permettre que tu mutazam piaka. Aébi que le roi système est numérisé, tu n'as pas accès, tu n'as pas yango. Ce qui le bando yiba 10 000, ce qui le bando yiba 10 000, l'obilem sous akoyiba 2 000. Et ça déjà pas mora malamu. Ce qui beaucoup timbo na caisse, pour améliorer nos conditions matérielles, il y a bâton pas ça la contrôle. Aébi que voilà, moi je suis payé pour na ko sala musala boye. Salaire n'a pas suffire, na réunir 2 bouts du mois, na tindaba na classe, na tansaba na université, il faut na sala musala pour salaire wana pe emata, vina nga s'améliorer les sous. To rekende bongo, to reko simba na nyonso te poto ba que to résoudre le problème. Non, moko. Ceux qui ont bandit qu'on résoudre moko bon mon avoir besoin évoluer en réalité vous allez évoluer. Il faut to bande la wana. Il faut reconnaître sa condition matérielle ya batu basala rapé musala wana. C'est très important parce que corruption ils ont un pouvoir moko boyer peut-être bisoto évaluer convenablement. Au moins na moyen orientant corruption bandaka. Ils ont un bateau bandako ma secret ba roi. C'est pas même secret, ba kangi bango, bando torturer bango pour dévoiler secret. Au moins, on décapité, on dit bombi secret. Mais le jour où les rois et les empereurs de cette époque-là comprennent que, en leur donnant des petits cadeaux, ils continuent la méthode. Ils comprennent que ça on a diamant, et ça est beaucoup plus puissant que menacé par l'épée. Les autres, la justice, boye. Mais c'est vrai que ça une méthode mourir à dissuader bateau. Mais meilleure méthode des alliés, l'État y est moko, il faut traiter bien Batounaï. Ce que l'État comme il traiter bango bien, n'a l'objet que disparaître et qu'on quitte d'abord. Ce qui quitte, contrôle peut comme facile. Tant contrôle est comme facile, bilo on avec le temps pour monde et qu'on disparaître. Tout ça premier pays to vivre cas corruption, n'a pas détournement, ba payer belé les gars ba faire na ba phase wana. Mais le lo ba kawana za tellement moukié que ba kota ressources na ba rapport à ma ben na mukili oté. Très bien, merci beaucoup. Alors on va changer de chapitre. Troisième mandat pour Lassane Ouattara. Angai tolo belamo elo Congo parce que ça pour na biso africain, la Congo Brazza batwazo na biso na Zambie, na Zimbabwe, même na Côte d'Ivoire wana. Il y a de Congolais même des Ivoiriens fanatiques ya bosolo na politique, toujours réfléchir autour na bango parce que sujet oyo est bougé Afrique depuis l'Obina Boutou. Alassane Ouattara oyo na ibandeli tango azwaki pouvoir na kokende ya Bagbo na ba condition nyoso biso toyebi. Après ça qui impression ya motomoko boye ya kozala pena démocrate ya malamu. Alassane Ouattara tango akomi na suka deuxième mandat na ye ndenga zoke na suka wa avant yango d'ailleurs a modifié la constitution. À part qu'on modifie la constitution, à se préparer pour kacha dauphin mukitani na ye oyo ya monika koko zala makasi pour que a continuer ko kamba Côte d'Ivoire. Même problème s'est passé hier. D'abord avant yango dauphin na ya kufaki. Dauphin a koufi na habité na circonstance ni dauphin a koufi, ce qui est malheureux, mais pour naye Ouattara lobi a se prononcer car vous allez au candidat pour notre troisième mandat. Est-ce que à ce stade ici, avec l'expérience au Congo, Nabiso République démocratique et Outiko le Kanango, on peut aujourd'hui conclure et se regarder droit aux yeux que Kabila reste un modèle dans la démocratie parce que tout ce qu'on croyait de Kabila finalement, Kabila à confondre. Moi, Mindele pe na batebele ba kanise la qui est mabé. Kabila a pu laisser le pouvoir au-delà il y a 2 ans un glissement où Ekindagi Likolo, mais finalement il est parti. Ouattara ne l'a pas fait. Sassou ou bien et le reste. Bon, avant il y a un exemple à Kabila, tout le bien au Côte d'Ivoire parce que je pense qu'à un certain point biso ba africain, ba politicien surtout, il faut donc un peu quoi prendre de l'histoire. Hein? C'est comme si tu as une mémoire moko très courte, tu as na mingi. Pour Ouattara, il y a des conditions nini azoli pouvoir. Ayebi combien de personnes ont été sacrifiées pour avoir pouvoir. Notamment Laurent Gbagbo dans ces pays lelo, bien que procédure en Bimisaye et c'est Bandaki je crois peut-être à Bimisiépé, Guillaume Soro en exil lelo, nous sommes pas problème. Et puis Côte d'Ivoire et outi na guerre mourir bomi baté belé. Pour lelo yazwa pouvoir, lelo abenga qui est burkinabé, lelo azui pouvoir à comme ivoirien à sali deux mandats naé. À Bimisiépé dauphin. Alors, quand il y a la histoire, comment on a que Kozongi Sabiso na makambo yo prédécesseur na lingi kosala et koko ma Côte d'Ivoire les sousou na ba guerre na ba conflit ezama wa mingi. Il faut toyer ko la histoire. Côte d'Ivoire azalaka exemple kala.
à côté ba guerre lelo malgré 2 mandats Ouattara sali to rolo ba te que ba bimi na zone wana ya turbulence gros sala ki ba benda na suna se il fallait pas continuer na voie wana et ça normalité après 2 mandats na ba garantie nyonso peut-être oya zwili na niveau ya scène politique locale à mekako sale loko mais nazo mona logique na ye vraiment différent na logique ya Kabila te parce qu'il faut comprendre que Kabila décala qui élection de 2 ans na habité motivation ya Ouattara pour un 3e mandat ezali nini mais Kabila pese ba motivation na ye il voulait organiser des élections et le Salaki mais après avoir organisé des élections tant ou ba résultat ekoyaki lelo soki ba contestation ezali ko continuer ezali poto mona ki clair te na ba résultat ya législative nationale na provinciale au Sénat bimisaki opacité moko ezalaki na kati wana to comprenez qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que l'opposition a eu présidence mais a perdre côté législatif. Vous comprenez? D'une certaine manière Kabila peut en réalité après c'est une alternance en côté parce que les Londres n'a pas fait aux alliés comme on a pouvoir en réalité ça pouvoir législatif. FCSA l'union soit azana parlement azana sénat azana gouvernement azana union soit azana gouverneur azana presque union. Donc en réalité pas ça qui n'a été à se retirer sans avoir donné. On a dit que c'est presque la même chose. Mais na Congo pression de l'état qui m'a cassé. Pour batu ba quitter pendant na balabala na jeter, batu ba kufa ki ba rosi mukendi ba kufa ki pona makambuana. Mais logique na bango c'est presque car ndenge moko. Alors déjà maintenant c'est envisagé, so il faut tout dire l'analogie qui a pression et comme il commence là que même en 2023 élection aux la passe, c'est ba raison que vous allez belé. L'autre, une ligne de raison, je ne parle pas la voix officielle de l'IDPS, quelques personnes, basa libre à quoi mettre ta vie na bango, selon bango en 2023, il faudra tout banana na recensement avant tout que l'élection. Mais quand on suspend les cas de Covid-19, au moins aux États-Unis, même Donald Trump a comme il peut organiser na lo lengenini, bah il faut préparer déjà la population parce que c'est fort probable na ba mesure barrière autour de la Covid-19. Élection peut ça la matin même les États-Unis to bamboka bongo na bongo. Alors il faut déjà penser à ça. Là, il n'y a pas question, il y a pas pression. Peut-être bino ba politique, vous devez aussi préparer l'opinion à tout. Non pas que bako boya ko ça l'élection volontairement, mais bako il faut constater difficulté à ça l'élection pour des raisons surtout majeures autour de la raison à Covid-19. Peut-être pour le recensement, ça peut être fondé. Non, ezali otobenga na lopoto eza délire. Faut batika ngombala moko. Na ndaki vidéo ya mutu moko IDPS ya parlement de bois zali ko lobelo ka bongo. Kolobango te ko kanisa ngoku tout déjà. Et c'est là où on autorisé. Tu vas pas gagner la moto pour nous. Pour te faire place de outil, tu vas autoriser les sous-soutés que tu auras tes rendez-vous électoral. Tala, la catastrophe naturelle est ça la marana mukili. Tu es pays où basalara, bazara zone sismique, où le tremblement de terre a mouné salame bomi 200 000 personnes. Ba reporter élection ta. La catastrophe est ça la marana Covid bomi combien de personnes? Raison bazolinga ba reporter élection est d'abord nini. Recensement, recensement avant Covid, ou encore, mbongo ezate mbongo tu toujours se rattraper. Pour le mécanisme, to organiser l'élection coûter les sous moins cher par rapport à l'élection au eleki. Puisque l'élection en réalité fait coûter moins cher. Ça rapport nanganda roula kibiso. To ebi na biso ba machine à voter tout ça. En réalité, on est capable d'organiser des élections moins chères. Mais rendez-vous il y a 2023, il faut la respecter. Pour na kati ya mandat bilo rebelle salamaka batu bakufaka président ba ko kufa na ba payer belé pe salama to na Pologne gouvernement mbekufi na avion mais ba sala ki ba élection transition mo salama ki wana ça veut dire que l'état est un mécanisme o sala que to ko amortir moi crise wana peu importe nature à crise alors tu ko imaginer na niveau oyoté répond à l'élection même d'un seul jour il faut dire que la constance c'est zanini autoriser quitter avec Kabila, tu aurais autorisé à voter avec Félix Tshisekedi. Très bien. Donc, en 2023, rendez-vous pris, élection, il faut et salement. Il faut si tu raisonner, le roi Tozana a 2 ans, tu raisonner moyen nini, tu as organisé sans que tu dépenses un bon webélé. Au lieu de le bambala moro que l'élection est rosalate. On a dit délire, on a dit bon mandat. C'est-à-dire, pour le moment, Afrique a été victime. Il y a des dirigeants à Bango, parce que les dirigeants africains, la plupart apparemment, ils permettent même le développement. Il y a Bango à Bangote. À cause de la bonne foi, il y a Ibandeli, mais sur la côte, il y a Katia Makambo. Azo Kanisata, Tendengeni, après, il y a l'histoire de Moutoune qui a Salagibo. Mais oui, ezali évident. Et puis,
mingi ezali pe ba conseiller au tozwaka hein pour ba te belé le roi ba raisonner en termes d'intérêt personnel. Aïe azali ko beta calcul na en 5 ans on se retrouver pena bien té il faut na on a besoin il y a 10 ans bazali ko kosa mutu oyo bazali censé ko conseiller constructivement et ça est important oyebi na ebité soto réaliser rango mboko na biso depuis les années 90 to perdre batebele il y a à peine le 2 août to dit ko soulever point il y a koloba que le 2 août il faut ça considérer comme jour de commémoration du génocide congolais. Tu perds 8 millions. Rwanda va perdre à peu près 900 000. Mais les gens en Rwanda ont prononcé tout terme génocide. Nous, on a perdu 8 millions à cause des erreurs de politiciens. Tu as une erreur, peu importe la justification. Tu as télémenté tout le bac, non, tu as reporté tout ça. Il faut te dire que tu as fait. Et puis, quand on a il faut réaliser dans le que peuple a lingui ba dirigeant légitime o bazali élu po basala musala o peuple azali ko pesa ye. Très bien. Donc il faut aussi ka délire waneza li boma nazali ko insister. Très bien, merci beaucoup. Alors on va évoluer. Boza ebele boche TV moko po TV za radio te. Seni wana ndenge ndeko alobi eza pasi to kanisage soki ba élection zo sala ma photo de pasaka ba mbongo ebele alors que bande comme so bazokufa ba oya sikape bazokoma ba majeur bazokoma ba prochain électeur na ba échéance électorale autoza ko organiser. Mais ngala tunaka bota la constat moko soki même to sali activité moko ya république eza l'exercice électoral soki to sali yango to sombi ba machine to sombi ba mituka to sombi biloko ya ndenge na ndenge pour organiser élection après élection biloko wana nyonso emona na raté donc au moins na muto azo senga machine pas grand frère né avant élection grand frère MC non zela na mbongo te to sili sa soka to sili si élection j'ai dit yo samedi au leki comme ça aux une machine donc bakabaka biloko wana déjà bien avant ba urne so okina banda kwa batukuta ba urne comme ba tuku ba tchela ngo ba mai siko chaque exercice électoral l'état est censé et rozana monta moko bomber pour permettre yeka somba ba biloko mais so l'état a déjà la ba machine l'état a déjà la moins ba matériel ebelé c'est que na exercice ko ya prochaine et vous permettre bisoto za la mbongo ya kokoka ya bibele te to sala ngona ya moke et ça ka pona wana te Jantini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa na bandeko bazalaki ya makambo ya technique ya COVID-19 potoko ta Gombe zalaki passe boche ba policier pona ko empêcher bato bakota kaka bato bazana ba makao et puis boche libiso ba filtre wana ya minene so ba citerne pardon ya minene sokola maboko tout ça ba maya ba chlore bato basokola lelo to silisi mokonzi ya mboka lobi boka mata biloko wana botia ngona ba place publique pour permettre bato basokola maboko tambola Gombe mobimba citerne les ba citerne on a kina ndako bana ya ba généraux ya ba capitaine eza ya ba politicien ezoko mona na te ke wapi parce que na Kinshasa tozomi sokolela maboko lemso na soyi parce que mai ezobimate alors que citerne wana ezalaki privé service de l'eau donc l'état bimisaki mbongo wana ya Covid abimiselaki yango pona batata mwasi na bino ne makambo bomoni awa sai baza ko dénoncer mutuka ya l'état eke pa tata mwasi citerne bake kotika ngona bilanga na maluku moto atindi na maluku to yebiete moto atindi na boma to yebite donc biloko wana faut sila eloko ya l'état ezali eloko na yote ko sala makambo ministre azaka premier ministre était alongwe bake de kozami tuka abeta la ba policier maboko akobeta bango makofi pona ni ba yeko botola mutu oyebaki te mandat l'état ready mutu ayebaki yango esila ka zanga ite ready yo zota la télévision te zota la photo mosi na bana te ezabi kama mikolo. On va aller de l'autre côté, on va prendre UNC bota la bino moko bato UNC babimi ebele lelo na balabala Vital Kamerhe baboye lié liberté provisoire lisusu finalement na limite ka kosenga lisusu soit kosenga c'est qu'il y a une procédure judiciaire qui permettre à continuer. Mais à ma connaissance, à quoi il y a des parce que Bambale Belé et Zongite. Alors, pour les militaires UNC, pe batonda mbomuso bazokanisa ke procès wana ezali procès politique. Yango moni mokolonio so babengeli Vital Kamerhe batwana bazana balabala. Basalaki le 24 et lelo le 7 bango pe baza. J'ai appris même TV za radio te ke ndenge to aliawa Soraya mpiana pe azalaki na se. Moi na biso leki na biso yepe azana balabala ko réclamer surtout que bazaba na Vital Kamerhe azoleka libérer papa non on veut voir papa à la maison. Suivez quand même en image toza ko zonga pour que tout le balikambo INC moke avant tout si ça na 2 points nazwa ki lobby nazalaki notifié na Mukanda bato assemblée provinciale ça n'engage pas l'assemblée provinciale
un bureau il y a avocat nakamwaki d'abord na moni cabinet d'avocat mais ça aussi on a combo cabinet d'avocat à ma connaissance na biki ezaka na combo tezaka combo cabinet Mukendi cabinet John Lungila cabinet tout ça mais so moni combo monsieur komio droit international mbali boso na mona mais je lis quand même les documents natali documents na kati ndenge ba komaki tout ça va ko réclamer droit de réponse ya bateau ba lekaki a ba komelinga na combo ya pasteur Godin pour pression pour faut ça l'effort même na générique faut le la pasteur Godin parce que mukolo mususu tant muswa ko landela biso ke bochage elongi nanga kuna il faut na droit de réponse à poursuivre faut longola na elongi ça dit tous attendre effigie moko ya pasteur te poto banga droit de réponse faut bolongola yango John Lungila aye awa pote à répondre par rapport à l'allégation à bandeko basalakia logiquement par rapport à la profession je ne peux pas refuser qu'on peut savoir droit de réponse donc juste après négocier que kuni kolonga na plateau bandeko ba kozwa moi minute na bango pona ko loba ayebisa biso droit de réponse yango sur nini bango nde bayebi baye ko répondre nini ngala yebi makambo baye ko répondre te bango nde bato ko loba yango TV za radio te mais suivons d'abord l'UNC et puis tozonga pour terminer avec négocier Kikuni à tout à l'heure. Jusque là, le président Vital Kamerhe azali innocent. Bref, mon côté de la Kisake a eu mon à l'État. Nous avons dit appel au titre comme à l'Ansuka, à Kitman à Yerusalem. Il y a un autre bima poto senga, la justice est là, neutre, peba la Kitman à Yerusalem et Monana, Azwa liberté. Donc on a vu la boya qui marche, alors il faut respecter la distanciation. Donc là, tu as fait masque, il y a un autre gens, il faut respecter. Ils sont tous partis pour très discipliné. Pour ça, il y a des ordres de tête. Pour que l'eau côté de respecter, on va continuer à faire ça. On l'a fait que marche déjà encadré par la police. Donc, il y a qui mettent dans ce qu'on a pas de chez. Vous voyez, il y a des militants, il y a des militants sur l'INC, base à la toujours serré, base à la CIMA, il y a président Vital Kamerhe. Jusque-là, balakisi biso te que le président Vital Kamerhe a détourné Mbongo. On l'a dit procès du début à la fin. Donc, on dit qu'il est innocent. Très bien, merci beaucoup. Alors, Négocier Kikuni, Hollandi marche Zalelo. Je reconnais même Maman Amida, il pas Zawana sur place, épouse il y a Vital Kamerhe, où elle a continué à la prison. Tu peux Vital Kamerhe Mbote place à Zolanda Bisson la prison. Na Bandekonyos Baza, je pense ici spécialement aussi na pasteur Mukuna. Wazali oncle nangai donc tant on a talibo et totali par rapport à bamboka wana mneza noko nangai donc pasteur Mukuna na pesi mbote place azali bandeko bazakuna ba ri magie bandeko ya ndenge na ndenge baba maros bazali ezali étape ya vie nzamba pesa bino makasi. J'espère qu'après cette période de la dure labeur boko bima to kutana to solo la même bandeko yo masaro donc na pesi o pembote place pour ça qu'on a d'abord lecture nayo Vital Kamerhe azali sous une chance lelo il y a qu'on croire que na deuxième degré à cause de la quitter parce qu'il y a qui ba militant na ba ko senga acquittement pendant qu'azaki de condamné na premier degré deuxième degré en autorisé. Est-ce qu'on peut espérer un acquittement parce que liberté provisoire apparemment il n'aura plus lieu parce qu'il y a senga plusieurs fois c'est plus possible. Bon, je pense que déjà position par rapport à dossier Oyo, na lobela ngoma mingi et puis je pense que ça vraiment moment ya ko solo la makambo à tête reposée. Pourtant au procès ando leka bazala qui monter engoumer zala qui makasi tout ça pendant encore réfléchir comme il faut sauf quelques exceptions. Si qu'on des ali moment ya ko lobela ngo vraiment comme il faut. Et c'est le moko il faut na bandela. Na lobaka ngo na lobango lisusu.
na makambo onyo sondenge leki et le chokaki nga d'abord au début zaki comportement à UDPS parce que finalement UNC azali ali à UDPS bazana kati ya cash mukolo ba invité ki Vital Kamerhe ba invité collaborateur zande tingana yo to na COP to ba partenaire ba invité collaborateur UDPS a matin à créneau pour dire que aza neutre et ça la maraté. Parce qu'on ne savait d'abord pas pourquoi ils allaient inviter, ceux qui coupable ou non, ceux qui vont condamner ou non. Ceux qui vont inviter partenaire na yo et que yo immédiatement au matin à podium pour dire que aux alliés neutres au commis suspect, c'est quoi ebili kambo. Place bataille UNC balobaki qui acharnement yango wana. Pour ça qui normalité. Ngapi en tant qu'analyste na mona yango d'abord normalité. Deuxième point. Prononcer déjà procès verdict contre Vital Kamerhe. Angoumé Zalaki pendant procès, mettons pas prononcer verdict, moi silence Moré Zalaki na Congo Mobimba. Na lobaki en route na Twitter qui. Na lobaki silence ou eza silence Moré à Malamouté. Parce qu'à la fin ça avait fait pitié. Batunus bande kota la télévision, bande kota la chaîne nationale et Zalaki po tout le monde a justice et salami. Mais tout le monde qui a l'impression que la vengeance n'est pas salama quelque part. Or, vous allez insister sur notion de justice. Justice partout dans le monde est représentée dans moi Simoro Boye, à Simbara balance na libo à gauche et à droite, à Simbara épée, mais le plus important c'est la nini, bando ya moi si au mis ou moi si on est couvert par bando. Justice est au monaté. Pour ça justice est moni, moutoyer wana et comme dangereux. Mais tu as l'impression d'être justice na biso bando ya mwasi wana komi ko kite ezali ko tala ah o eza Kamerhe o eza ni pour nani ngaza ko défendre makambabo ezali parce que justice soko bakese la ngo grand moko ya pouvoir ou encore ceux qui a commis politisé ou encore ceux qui abandonné ekwei likambo ezwi Kamerhe lelo lobe ko zo set kikuni lobe ko zo Israël Mutombo et pour soko ezwi yo le roi défendant qui Kamerhe té na sens que justice est salama muta ko défendre par ozalate. Et c'est très important. Justice, c'est ça, justice. C'est d'abord un sentiment. Sentiment, il y a ressentir que, il y a réaliser que, pardon, l'État a protéger matériellement, moralement, a protéger l'individu. Et c'est important. Tout le monde est procès bandaki. Ba invité qui est pour m'envoyer ici. Ba médicaments, moi, ba qui sont périmés. A comme il y a ba mappé pour un dossier moussous. Tout comme il y a procès. Homme d'affaires Oyazoa Kimbongo à reconnaître qu'Azoa Kimbongo, à reconnaître que ma conteneur est Zaliwana, à reconnaître que Moussa Lero Salama, à reconnaître que Basoda Barozobanda Kuna Bango. Malgré ça, Bokangi Batouana, Bopesi Bango chance de Bassi Samisalawana, les autres Zali Konoba, est-ce que Basoda Bazan a place à revendre? Bazan a place à revendre. Chaque jour, na gendara Maluku, na Bilanganangai. Si on a le nombre de bateaux chaque jour na Tchangu, on a pour qu'il transport. Et l'équipe marche, nous sommes au na Congo, on a tellement belé. Si on a continué à mourir, on a la marche pour le bas, c'est à ça plein. Mais on a tambola makoro, parce que de mouton na facilité, ça va projet inachevé. Mais tant que Kanyi Kamerhe, bateau belé ba eko témoigner, ils n'ont pas été inquiétés jusque là. Et ça ma question, vous avez soulevé tilelo. Pour Batumoussou, c'était clair que ceux qui Kamerhe azali coupable dans sens où vous allez imaginer ngo batu wana pe bazaba coupable. Est-ce que ba inquiétant mututi lelo? Bazonga banda kuna bango bazali tranquille. Yango na biso ezali te que vous allez soutenir Kamerhe na makambu moko boye to ebite so asala ki nini. Non, biso to lingaka justice. Justice pour salama, il faut ezala clair que résultat bo bimisi wana, verdict bo pesi wana, en tout cas biso no to réaliser que azala ki na mbeba mais jusque là no to moni yango te. Et là, tu as tous l'obelango à tête reposée. Hein? Tu vandi pena tu raisonner, tu as logique nyon son mesa, objectivité nyon son to lobi non, côté ezalaki malamu, côté ezalaki mabe. Point nanga yango wana. Très bien. Alors on va terminer peut-être pour ce dossier. Likambu yaba deux juges. Le Conseil supérieur magistrature est payé 30 jours na ba juge wana, soit va prêter serment, soit va quitter définitivement magistrature. C'est à eux batala elo ngoni bango balingi. Ba juge wana boyebi pona batu mususu basalaki nko ba boudé chef de l'État au batu mususu bamonaki ezaki likamwa subordination, batu mususu bamoni entorse na état de droit. Na évité lecture na yona ce qui concerne refus ou bien kozanga ko prester ya ba juge wana ozo retenir. Bon déjà nalina clarifier le mogo poto zo ka ba débat ebelé
surtout na balabala et puis ba élite mususu ba intellectuel mususu na bazole kana ba TV bazali ko loba muzali ko sentir que objectivité ezate na ba propos na bango. Au moment de configuration à la Cour constitutionnelle, tant balobaka bazala 9 membres. En réalité, objectif ya constituant ezala qui ko représenter équilibre ya 3 pouvoirs tozana. Ya balobi président zo représenter exécutif azo pona 3 personnes. Assemblée nationale, na Sénat, réunion en congrès, bah pour 3 personnes, on a pouvoir législatif, et puis Conseil supérieur et la magistrature, pas pour 3 personnes, elles ont représenté appareil judiciaire. Il faut respecter l'équilibre. Voilà. Et c'est très important, qu'on insister. Et puis, loi et lobby, que Batouana Bazali, qu'on soit place pour un mandat de 9 ans. Baza inamovible, qu'on bouge bangote pendant 9 ans. Voilà. Mais tant que le président a sali ordonnance, alors que 2, il y a une cour de cassation, même ceux qui battent, qui ont considéré une promotion, moi je pense que le juge a un droit à bango ya kolobaki des insubordinations, des droits à bango. Il faut dans la logique. Parce que toi dans la situation moro ezandengeni. Le FCC a une primature. Azomo ande l'Assemblée nationale ezayaye. Félix Tshisekedi le roi faut dans ma colonie balé a s'appuyer sur justice pour ameka ko réaliser projet na état de droit. Na lobi projet pourquoi? Parce que ngana mutuna nga mukolo président ba ki état de droit, je m'étais dit que projet état de droit ou eza projet politique, il faut dire que la projet politique. Mais les autres comme l'impression d'être comme une obsession. Alors obsession et aveugle à bateau. Ça là que muta comme commettre des erreurs. Ba conseiller naie il faut insister sur point wana. Justice tozali ko luka nazali ko insister il faut ezala aveugle il faut ezala liso ya mokondité peuple azali ko emba na balabala ba marche salamaki balobi l'autre là za bololé akanisa ko soka zu gouvernement na assemblée nationale akosala soki nini abosa ni justice fatia justice ça ne se dit pas on peut associer individu de la justice il faut tika la indépendant et là bato bazo comprendre te yango wana parce que soki lelo ya zu justice argument oyo bazali ko soulever même na dossier ba deux juges ezali nini que Kabila peine époque na salaki yango mais écoutez les arguments moko ridicule nous nous sommes battus pour les changements justement pour répéter makambo Kabila banda ko salate so il faut to sala to emprunter ba même méthode ba voisin moyen Kabila zali ko utiliser ce que to senga changement pour en fait to tika Kabila na place yango il faut to évoluer très bien problème na nga yango wana. Alors on a fini avec vous dollar et matière hein les gens n'ont ndenge ya lagi. Bon, spéculation a malheureusement affecté les opérateurs économiques et surtout les entrepreneurs et belé. Tant que Covid, les a faillite. Si on a dit que dans 2 jours, il y a spéculation, il y a dollar. Les entrepreneurs et belé peuvent expliquer mais tant que tellement qui d'une certaine manière. Et là, il faut comprendre, le peuple a dollar et qui économie non. Économie ya mboka nyonso elingara stabilité. Dollar égale à 20 et cause à 1 dollar égale 1 franc, le plus important c'est la stabilité. Aussi longtemps que vous maintenir stabilité wana makambo ekende bien. Mais ce qui est là pour que la muka dollar ça qui 20 comme 15 et que spéculation est soutenue na ba données économiques na production na makambo mususu et ça problème pour mboka. Et c'est comme ça là que batu mususu va perdre mbongo ebele en une nuit. Pour tout ce qui s'est passé. Banque centrale a cela qui recourt à planche à billets pendant période Covid pour résoudre le problème surtout que foot abatou et puis baisse il y a exportation qui impôt na taxe et au côté à cela recours à planche à billets. Alors le jour où le président a instruit le gouvernement arrêter dépréciation il y a franc congolais. Moi panique on est sali que ba cambiste ba côté en jeu pour na la manipulation mais c'est leur mala muté parce que ba causer faillite ya ba entreprise ebelé. Très bien. C'est leur moto rozong la émission Mbapo ba tu vas comprendre que le dollar et qui tient mati c'est pas ça l'essentiel parce que le plus important dans une économie c'est la stabilité. Très bien, merci beaucoup. 7 Kikuni, ça c'est bien dit. Naoki malamu, naoki pesa ina motema dollar et kiti nango, dollar et mati nango, mais vie etikalika ndenge zalaki ezako sala biso pasi. Alors on va prendre une transition à travers ces spots publicitaires au Basai Saïbasa, les sensibilisation, Nasali à Port Nangai, 100% sans argent, on les fait. Et puis on va revenir ici pour prendre John Lungi là qui est venu pour rebondir par rapport à attaque Léo et Salamaki Awa.
toyambaki bandeko mercredi bao bazalaki bancien député provinciaux ya ville province ya Kinshasa na moko azalaki Kester azalaki awa bango balobaki moi makambo wana balobaki il y a eu des choses selon bango azalaki vrai mais selon John Lungila oyo azali moko ya ba porte-parole ya pasteur Godé oyo ba mandaté lelo na Tongo à travers cabinet ya bavocat ba komela kinga na zoki lettre selon bango il y a des choses à corriger donc tokoyoka bango TV za radio te bolanda ki batwana boyoka pe John Lungila nenga koloba comme ça vous allez comparer les deux qui a raison mais certains dossiers à niveau à justice je pense que justice a osala musala naie nous nous limitons à place information une dénonciation si les besoins se présentent alors une transition on revient pour récupérer John Lungila tout à l'heure André il financier soit démagogué on a monsieur le service non oh il y a bon marché que c'est la constitution ok le petit là est libre mais DG on va voir les analyses non c'est DG qui parle c'est le DG qui parle un bon l'état DG Merci papa. Ma copine, Conseiller dans mon bureau. Excellence. Au moins tu as pas biso. Oui, excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na mbeko. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et combien boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakamu. Bongo l'état. Eh papa lekani mutuka yango. Oh. Mama, mais on mutuka gouvernement. Mam na tinda zanga bat na gouvernement. Naza tata moi c'est excellence. Tata moi c'est excellence. Mon Rizali. Mon inspecteur. Naza préparé te ngamo ko na ko yana IGF. Ko ça boete naza ko tata ko matina cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Très bien, merci beaucoup. John Lungila, bonjour. Bonjour, Papa Sango. Alors, avant cela, je vais vous donner flash info ou bien bulletin ou info du jour, comme vous voulez. Les dossiers Vital Caméra a été renvoyé au 21 août prochain à la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobi Lambaka, refusaient de prendre acte à l'organisation de la marche de l'UNC parti cher à Vital Caméra, initialement prévue pour ce vendredi 7 août. La résidence de Moïse Katumbi Chapwe, attaquée par balle à Lubumbashi, annonce son parti. Notre démarche vise à éviter les glissements Jacques Njoli après la réunion des 12 personnalités à la CIM. Azarias Rouberois a ouvert les travaux de l'atelier sur la stratégie nationale de pilotage de l'évaluation des provinces ETD. Kinbo Peto, Jantini Ngobila lance les travaux de construction et de réhabilitation de l'avenue Kikwit. Kinshasa, la première dame plaide auprès de l'OVD pour la réhabilitation de la voirie de Sangamamba. Les partenariats DGD à Trafigo comptent à son actif plusieurs réalisations bénéfiques pour le pays. Député Daniel Safo. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, candidat pour un 3e mandat. Bandeko ya Bongolo Bobenga Ngai, na Rosala wana tango soso lobby où je pourrais envoyer une équipe. Depuis Jantini Ngobila ya poser Pierre pour na kotonga pont o ezali à Bongolo wana tilelo eloko moko eza kosala mate. Ba posa premier pierre metika la 0 na Rosala wana pour na kozoba image kotalisa eloko wana na mission ya bato. John Lungila, j'ai été saisi par un cabinet, il y a un avocat. Je ne vais pas revenir ici avec de détails. L'essentiel est qu'on a accusé réception et nous avons autorisé à ce que vous soyez là ce matin pour nous repérer ça par rapport à droit de réponse comme vous avez suggéré. Nazo Yambayo, je rappelle ici la qualité à Moko Yaba porte-parole privé
Je ne parle pas de l'Assemblée provinciale, privée, il y a Pasteur Godin Poy. À ce titre, eux qu'on répondre. Ils ont accusé les pasteurs d'un détournement. Il y a un bon c'est-à-dire, bon il y a une indemnité de sortie. On va réclamer un frais d'installation. Pour frais d'installation, Bazouaka Yango déjà depuis 2011. Alors que l'indemnité de sortie n'est pas Bazouaka. Bako une indemnité défouatée parce que Mandé Zalaïka Moko glissé Bandé au dépend de la bangote. Mbongwane Bima, Pasteur Godé, Azwaki Mbongwana, Nalikanisika, Kozongi Sango na ville. Je parle ici sous contrôle, il y a yo, Nandeko Beledou, Bopesa Ngaba document pour la relaxer à Batouana. Laxi Bango ba document, mais Bango Balakisi, Nenge Masolo et Tambolaka, la comptabilité, Bazako confirmer c'est le Bango thèse, il y a détournement. Ils ont même porté plainte na Pasteur Godem Poipon na détournement. Les loyoye, Koloba Nini à ce sujet. Papa Sango, merci beaucoup. Élément à Liboso, parce qu'on a mon faire mention d'ango, moi, inquiétude pour le cabinet, et c'est qu'il faut comprendre que cabinet zali entreprise juridique kombo moni batandi wana ezali ba domaine d'action na bango eza lokola yo sali ozana boso na politique okwa pe ko tia mutombo na politique po pesa kombo ya entreprise na yo ndenge bango ba pesi kombo ya cabinet ezali entreprise juridique le reste ezali ba domaine d'action na bango et aujourd'hui ezali cabinet à munene. Oui, ils ont attaché à Baro à Gombe. Et donc, professeur et à Makassi, avocat à Makassi, travailler dans le cabinet à côté, on a un problème à se poser. Il y a mis balai parce que poser qui peut problème qui peut soulever. Je pense que pour des raisons pédagogiques, c'est que, na niveau du gouvernement, pour que vous comprendre facilement, Tozali na porte-parole du gouvernement, Oyo, Azwakamaloba, pour au nom du gouvernement. Mais à niveau du Premier ministre, na primature, Azali na porte-parole naïe, d'ailleurs, tout le monde qui a plus de 2 fois pour faire une communication au nom du Premier ministre. Une communication qui concerne directement le Premier ministre. Il dépend de son cabinet. Il dépend de son cabinet. Exactement. Voilà sa porte-parole privée. Donc, le cabinet, il y a président et un cabinet privé. Effectivement, moi, je ne viens pas ici parler au nom du bureau ou au nom de l'APK, mais je viens parler au nom du président de l'APK en tant que son porte-parole. À titre privé. En tant que son porte-parole. Privé alors. Ah donc, non, parce que ici, ce que je viens dire, vous savez que dans le niveau de la justice, au député à Kala, saisir justice contre le président de l'APK, et non contre le bureau. Et donc, l'émission a été suivie parce que Bandeko, qui a déposé plainte, bazui option ya ko leka na ba télévision pour na ko lobela yango. Voilà pourquoi moi je me retrouve ici. Ce qui bango baleka ki awate et que nenge ba saisir justice et que tous la justice iko sala musala, je ne pense même pas que aujourd'hui on allait faire ces droits de répondre à titre privé ou personnel. Il y a Pasteur Godé. Et puis esengeli omoni ndeko sango na sepelaka mingi na eloko oyo ndeko na ngai ndeko na yo pe puis Gérard Alobaka. Tokoyi ko tonga mboka o na lokuta te. Lokuta ko songa biso poto tonga mboka te. Na bo solo, je suis d'ailleurs content ndeto ko tonga mboka ko kendeli biso. Makambu o tozoloba awa ezali ko daté na juin 2019. Tango Mosolo ebimi et outil na gouvernement central est passé par gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a tindi Mosolo à une assemblée provinciale. Parce que Mosolo a qui destiné pour une indemnité de sortie, il y a un ancien député. Tant que Mosolo a commis une assemblée provinciale, les députés, il y a Kala, il y a information, il y a une assemblée provinciale comme on a président Godé. Président Godé a bimisi Mokanda. Où est utaki na bureau ya questeur et pas ya comptable ya APK. Alobi effectivement na vu Mosolo où est uti gouvernement central et passé na gouvernement provincial. Mosolo wana ezali pona bendamité de sortie na bino. Kasi tozali na Mokanda awa na niveau ya bureau. Où ezali kotalisa ke bino bozwa déjà Mosolo na bino le 11 octobre 2011. L'État a bimisaka 1,692 milliard de francs congolais pour na bafuta bino. Abimisi Mokanda à la Kisibango. Bafuta bango indemnité de sortie. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Tango to komi pene à l'élection parce que
indemnité de sortie à député provincial bon et où t'as qu'un gouvernement central et où t'as qu'un gouvernement provincial. Gouvernement central à l'époque. Nyonso et où t'as. Très bien. Gouvernement central abimisaka mosolo pour na kofuta bango ba indemnité de sortie te. Kasi bango bazaki na besoin mosolo parce que c'est qui ba kende ba élection. Ba sengi na gouverneur Kimbuta azali vivant que a trouvé formule na niveau ya gouvernement provincial a futa bango ba indemnité de sortie. Ce qui gouvernement central a tindi mosolo ville et ko récupérer mbongo wana. Et c'est ce qui fut fait à l'époque. L'exécutif provincial abimisa mosolo bafuta bango. Les documents existent. Na tindela kyo yango na voie électronique, nazali pe na mikanda ndenge na ye awa na boso na politique. Et ces documents ba kombo na bango nyonso ezali na banza Holanda qui même moko na bango honorable Jekoko Mulumba. Oyo a confirmé qui effectivement que bazwa kambongo. Jekoko azalaka lisute. Bazwa mbongo te. Non, azalaki député provincial. Te abimara déjà. Yo landi nazolo bana kombo na tozo solo là. S'il vous plaît. Na lolenge moko na tuna ki bango mituna. Na lolenge moko pe na otuno mituna. Ils ont droit de réponse mais sikanga na moni kimia te na tuno pe mituna. Ndeko Jekoko Mulumba azalaki effectivement député na 2006. Mais ndeko Jekoko ngana yoto yebi ki a boycotaka ensemble alongwa ka ngana yebi soki yo yebi te wale lomso mais naza convaincu que yebi yango ndeko Jekoko alongwa ka na ensemble na yemo ko na bakanda na ye alongwa ka na ensemble mais makamona lo babwa yebi donc soki alongwa na ensemble automatiquement ozape moto yebi makambo wana moto ko remplacer eza suppléant ngana lobi ke Jekoko azwa ki mbongo te lakisanga liste Jekoko azwa ki mbongo Jekoko azwa ki mbongo yo lakisanga ka liste non liste ezali pesanga na ta liste est là. Mais tant que parce qu'il est vivant, et je pense que c'est là. Tant que Jekoko Yemoko a sali vidéo, hier Jekoko a sali vidéo à l'obi que ngai nazwa kambongo ya bendamité de sortie. Ndeko sango débat to sango yani. Tant que Yemoko muto à l'obi a reconnaître batie maloba na munoko te. Bandeko selo bandeko wana. Donc selo bandeko wana. Qui va contredire ngate pendant que la vidéo existe. Non, la vidéo existe. La vidéo existe là où il a dit. S'il vous plaît. Là où il a dit. La vidéo la personne a ko sala ngo era lingi. Mais preuve na musala ya l'état kozwa misolo eza ko sala vidéo teza ko koma toza wana papier Mulumba Kongolo wax Jekoko yango omoni yango awa mbongo yango Jekoko atikala ko signer te ndeko alors que batunyo so bazu mbongo moi je ne sais pas l'intention que tu as mais nga nazo talisa yo vérité ça dit olobi eloko na ko toute question non autour d'une question mais n'a répondre yo au-delà il y a document dans la question le concerné lui-même a dit qu'il a reçu les concernés il ne sait pas maintenant a dit qu'il a reçu document non mais déjà sa déclaration mais pas document déclaration au moins na plateau na yo non ndeko sango au moins na plateau na yo eza na bateau ba kangama baza même na boloko tout simplement parce qu'ils ont tenu de propos parce qu'ils ont tenu de propos bien sûr ce qui Jekoko à tenir bas propos à lobby que oui ngai na zombongo à l'état à futanga indemnité de sortie je pense que le débat est clos les documents on a la question awa ezali documents o moto akuri ko boya yango te bandeko balobaki te que o ezali faux documents non ils ont dit mais ils ont dit que ezali frais d'installation mais le document est là de la même manière à otunga mituna tu as vu l'entête est là comment les gens peuvent signer un document à niveau na bango ba signer le mokanda sans que batanga intitulé un document donc yo signé mokando ebité pour nani ozo signer yango pendant que c'est bien écrit mosolo oyaka na niveau assemblée provinciale et ça ka géré par un comptable mais ce n'est pas le comptable qui définit les dépenses ou la nature des dépenses il ne fait que exécuter les décisions qu'on lui donne parce que l'assemblée est gérée par le bureau et so géré elle est sur le plan administratif et sur le plan financier et sur le plan matériel. Et donc, c'est le bureau qui définit les dépenses qu'il faut engager au nom de l'Assemblée. Ce n'est pas le comptable. Tant qu'on dit que les comptables, qui erreur, et qui frais installation. Non, le document est là. C'est bien écrit, indemnité de sortie des députés de la PK. Les débats est clos à ces sujets. Et Naza pour avancer. Tango, babimisi mo solo, bango bazwaki, document dans la kishuao. Et bimi na hôtel de ville, et bimi na gouvernement central té. Parce que na 2011 gouvernement central a qui na mo soloté. C'est le gouverneur qui a déboursé de l'argent à la ville pour bafouta bango.
que tant le gouvernement central est futa bazongisa ba rembourser ville tango bayoki masolo ke mbongo ebimi bango baye comme on a président Godé que biso toye mbongo na biso ebimi président ebisi bango effectivement l'argent est sorti et outil gouvernement central et l'équipe na exécutif provincial tozali na yango mais tokoki ko futa bino yango te parce que on ne peut pas faire les payer à l'état double dépense et ça interdit mikanda ezali ko lakisa oh biso tozali na yango que si besoin d'indemnité de sortie donc on ne peut pas vous payer cet argent mbongo wana et kozonga na hôtel de ville à Kinshasa surtout qu'en 2011 j'insiste ba futaka bango na mbongo ya ville vous voyez et le président Godé a pris une lettre na tindela kyo yango ça j'ai montré ça hier effectivement pour à saisir gouverneur aibisaye ke na zongiseli na caisse ya ville mbongo oyo gouvernement etindaki parce que si bazwa déjà ba indemnité de sortie na bango et qu'il y a une affectation mususu na tindela kyo pe document oyo ezali signé par le gouverneur accusé réception qu'effectivement mbongo oyo botindeli biso bozongiseli biso 583 millions tout ça Tozuyango. Ça veut dire les traces sont là. Cet argent, le président Godé, non pas seulement à Bikisi on a maboko abato balingi ba escroquer l'État parce que bazolinga ba futa bango deux fois une dépense à Zongisi Ango na ville. Le gouverneur est vivant, il est à Kinshasa. Les documents signés par l'exécutif provincial reconnaissent que Zongisi laki bango mbongo parce que le président Godé ne pouvait pas kozongisa yango na gouvernement central directement non mbongo wana est passé par hôtel de ville pour ya na APK tango ezozonga na caisse ya l'état et sengeli est passé par le même circuit et c'est ce que le président a fait a zongisi yango na niveau ya ville na niveau ya ville ne ba kozongisa yango na gouvernement central et donc la thèse oyo ya détournement ya mbongo na bango bazali kotia makelele un peu partout ezali fondé parce que les preuves sont là que cet argent le président a commencé par Talisa Bango aussi bazwa mosolo bakoki kozwa ngomba la mibalete de deux a commis le gouverneur pour zongi sambongo wana de trois le gouverneur a accusé réception pour dire effectivement azwa mosolo wana ce que yebisanga papa sango détournement au bango bazali ko kumisa à gauche et à droite il y a pasteur Godin ils ont même porté plainte contre les pasteurs ils ont porté plainte c'est qui est une bonne chose c'est qui est une bonne chose là c'est la justice qui fait son travail. La justice est saisie na bango et ça et là comment d'ailleurs ya malamu ya malamu on attend que va prouver effectivement la justice que bango ba président a détourné mbongo na bango parce que tout est clair ce qui est là to na etandoike pas na pour na tout expliquer parce que ils sont passés ici pour accuser pasteur faussement je répète ici comme le dit puis Gérard to ko tonga mboka o na lokutate na motema mabete na boyinité to tonga ngo na bolingo pe na bosolo kasi bosolo na kati ya démarche abandiko ezalité yo ki bango balobi ba changer discours ba komi ke o bazwa kana 2011 ezalaki frais d'installation mais yo tuninga mikanda obi nangai mais tout ce qui se fait za kaka na malobate est-ce que balakisa ki o mokanda we zayi ko lakisa ke o bango bazwa ke ça ka frais d'installation la traçabilité na niveau ya ba institution surtout na APK ezali ko talisa ke mbongo o bango bazwa na 2011 ezali ba indemnité de sortie ezali ba frais d'installation ce n'est pas parce que bango balobi yango yo moko lobi yango sikoyo ce n'est pas parce que bango balobi yango que ezali bongo est-ce que ba na mokando balakisa que biso to touchaka mosolo ya oyambaki pena ancien questeur je parie que il doit avoir quand même des documents parce que ezali ba dépenses importantes quand l'état débourse 1,692 milliard de francs congolais vous ne pouvez pas dire à l'état mbongo pesa ka biso ezalaki poto sala ngo bezaki or siko soki to kei na thèse na bango que mbongo o bazoka na 2011 ezalaki ba indemnité de sortie ezalaki ba frais d'installation donc ils ont fait un détournement très bien donc le détournement est ça c'est qu'on a niveau na bango parce que mbongo wana au gouvernement provincial au moins c'est ngai si qu'on azali ko prouver yo awa que les documents où ezali ko exister na APK ezali ko talisa que mbongo bango ba toucha ezalaki ba indemnité de sortie ba ko futa bango wango doublement le président a sauvé l'argent de la République a zongisi yango na caisse ya l'état ba kende ko bunane pas ya l'état batika kotanga kombo ya pasteur Godé. Merci beaucoup to yambaki ndeko 7 kikuni o ya lobby ebele to yambi pe John Lungila pour un droit de réponse conforme na musala azwi ngunga ya koloba pe kotalisa nyonso bosolo na politique ya lelo esuki awa
tokokuta na bino lundi pour le même travail, le même plaisir. Bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success.